opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Bon début de semaine à votre avis, merci pour vous aider sur la télévision nous pour la info la journal ya peuple merci notre fidélité peut confiance pour continuer à causer na journal na bino tout fond la journal pour notre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo week-end de l'équipe na ba différentes délégations à confesseurs religieux ou comment manquer pas ministre d'état ya portefeuille Adel Kainda oyo azabon pe diaconesse héritier ma opinion ma pesi no ba détail. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a betaki masolo week-end eleki et le monde ba représentant y a différentes confessions religieuses. Oyo ba kambamaki et pa ya ministre d'État en charge ya portefeuille Adel Kainda oyo pe azalaka diaconesse. Bosimbake na maloba na bango tango basilisaki masolo elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi bayaki komona chef de l'État pour na koloba na yeke pendant que mboka na biso ezali agressé et pa ya Rwanda bango bato na nzambe mabolongo na bango eza na se lokola ba sentinelle ya République pour na kosambela enfin que RDC ezala réellement état moko souverain ndenge madame Kainda atalisaki na masolo na bango na suka porte-parole et confession religieuse archevêque Dodo Kamba ye na ngambo na ye atalisi ke bango ba homme de Dieu et tout ba serviteur de Dieu bazali ko témoigner soutien na bango en tant que bana ya mboka na démarche ya commandant suprême ya ba FRDC pour na ko défendre patrie bango nyonso bazali ko rendre grâce et pa ya nzambe pe bazali ko kumisa ye ko sanjola ye tango nyonso enfin que kimia eye bana ko zonga réellement na est ya République démocratique du Congo pour na ko permettre RDC aye bana ko sala makambo ya kitoko pour na développement naï. Tobet Abongo Masolo, rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, Sénina Mokuse, Mwalamboka Paul Moindo, a participé à une conférence où ils ont organisé na Université catholique du Congo, où ils ont initiative du Conseil des étudiants, il y a Université Oyoritier, ma opinion, Stéphane Skandeba, détail. Représentant et président Denis Kadima empêché exposer qui na thème oyo seni lokola instrument indispensable et ya démocratie électorale mythe topé réalité liboso ya auditoire rapporteur adjoint ya commission électorale nationale indépendante à salaki pédagogie pour na ko éclairer ba étudiants nyonso pe corps académique oyo etali déroulement ya processus électoral en cours. Conférence ya lelo et permettre bango ko expliquer na ba étudiants ba grandes étapes oyo ezali déjà franchi pour na processus électoral ezala ki pe occasion pour na bango ba ye bana ko s'imprégner ko to ko ba malamu rôle oyo esengeli ba jouer na présent processus oyo pambate seni azali ko tenir na exclusivité enfin que montonyonso aye bana ko participer na démocratie na mboka na biso esengeli bosimba que depuis 2006 commission électorale nationale indépendante azana centre ya renouvellement ya ba dirigeants oyo bazali ko diriger mboka topé ba grandes institutions ya mboka na biso natina wana seni ezali institution oyo azali ko sala démocratie ezala vraiment réalité topé mythe na mboka na biso ndenge atalisaki avant amema lumière na ba innovation oyo intervenir au cours du processus électoral oyo mingina oyo etali cycle électoral en cours ba expliquer qui est pas ba étudiants ba différentes innovations oyo ezwami na loi électorale en vigueur ndenge nini seni azali ko enrôler plus de 43 millions d'électeurs kaka na tomoko ya mokuse a participé 5 pays pilotes pour les Congolais résidant à l'étranger. Centrale électorale Oyo a organisé mbala Oyo élection et va conseiller communaux na stade Oyo Tozali boye va comprendre que après réception peut traitement et candidature pour l'élection générale il y a le 20 décembre 2023
tozali kopusa na kala mingi te na campagne électorale ezali prévu le 19 novembre 2023 na tina wana cartographie ya ba centre de vote ezali déjà publié na site internet na bango pendant que ba liste électorale provisoire ezali déjà disponible dans ba différentes antennes au plus tard 15 jours avant date ya scrutin bako publier liste définitive ya ba électeurs centre par centre de vote na indication ya bureau de vote na bango. Pour conclure, rapporteur adjoint à CENI a profité pour la partie interactive pour confirmer à étudiants que l'élection est prévue le 20 décembre 2023 et que la mitité kasi ezali vraiment réalité motonyoso esengeli abongama pour kosala choix moko utile pour participer positivement à la consolidation ya démocratie na mboka na biso bosimba ke activité oyo et connaîtra qui peut participation ya ba intervenant misusu lokola maître Jean-Claude Katende président ya association africaine ya défense ya droit de l'homme à Saduna Mokuse oyo a planchaki mingi na impact ya ba défenseur ya ba droit de l'homme na processus électoral. Namaselo Msoubeba que Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur et vice-professeur Kinshasa, autorité morale et alliance de Congolais pour résister à ACP na Mokuseye à Salaki Mokola dimanche 12 novembre 2023 marche Moko Monene ya santé et Longona ba cadre pe ba militant ya parti naye babanda ki bongo na rond-point Sakombiti na deuxième porte ya Fikine Stéphane Skande bas détail. Bautaki na bakwe nyonso ya 24 communes ya ville ya Kinshasa kaka ndenge ba drapeau ba t-shirt na bango ezali kotalisa Alliance des Congolais progressistes ACP na Mokuse ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa yende initiateur ya marche de santé oyo point de départ ezalaki bongo rond-point Sakombi bazwaki nzela ya cimetière ya Kintambo pona koleka na Kanluka bazwaki avenue Landu tozali awa na commune ya Bumbu après ezalaki avenue Shaba kaka ndenge bozali komona wana na commune ya Ngirengiri bakweyaki pe na avenue Elengesa pona koza directement avenue Kikwit oyo ememaki bango directement na foire internationale ya Kinshasa esika wapi full monene babande kozela bango c'est-à-dire ba militants pe ba invité na bango oyo bazwamaki déjà esika wana selon estimation plus de 200 000 personnes mobimba bayaki ko accompagner autorité morale na bango Gentini Ngobila Mbaka nanu ezala te pamba te pona Gentini Ngobila marche de santé oyo ezali bongo à la fois atalisa na bana ya Kinshasa pe ba militant ya ACP misala oyo ye asali na ville ya Kinshasa durant mandat na ye nanzele ya leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et komaki bango na deuxième porte ya Fikine Gentini Ngobila asalaki présentation ya ba candidat na bango nyonso ya ACP na députation nationale pe provinciale boyoka moi extrait ya maloba na ye na micro ya Info Lingala. Sous le leadership ya président de la République tosali pont Lubudi. D'ailleurs, pour on a, il faut qu'on ait comme à Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mana Kinshasa, Mana Congo, depuis 1960, il a fallu attendre, arriver, il y a gouverneur Ngobila Gentini Mbaka. Il a fallu attendre, arriver à Tata Mokondi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Banzela Oyo, Nabapon Oyo et Salema. Et c'est un moteur, et c'est un moteur. Bobette la bango maboko makasi. Mwana mboka Alain Bafé, président interfédéral, il y a parti politique LGD, a organisé un week-end de l'équipe meeting moko populaire en terrain Nkankar ya Yolo. Pe ezalaki occasion pour naye ya ko annoncer candidature naye na députation nationale ya Funa pe provinciale na Kalamu. Christian Kangebeni héritier Mapindemi. Terre et Kankar na Yolo na commune ya Kalamu e yindaki na ndenge akosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona meeting populaire bautaki bisika na ba commune nyonso ya Funa batondaki wana na initiative ya président interfédéral ya leadership pour la bonne gouvernance et le développement parti cher ya Augustin Matata Ponyo Mapon mwana mboka Alain Bafé yende babengaka tant ezalité ba commune nyonso ya district ya Funa bazalaki représentant
côté na meeting populaire oyo et pas wapi a communiqué qui vraiment na ba base na ye ya district ya Funa. Alain Bafé a annoncé ki bango officiellement candidature na ye pour la députation nationale pour le district ya Funa pe provincial pour la commune ya Kalamu. Azanga ki pete ko beta sete pour na kotalisa misala malamu to ba prouesse nyonso oyo Augustin Matata Ponyo asala tango azalaka chef ya gouvernement to pe premier ministre ya République démocratique du Congo. Malgré nyonso oyo bazali kolukela ye alobi na population alobi azali ko mener opération zéro voix et pas ya député nyonso ya Funa oyo asala mosala kitoko te na Assemblée nationale tope oyo akenda kolala pungi alobi population esengeli ba pesa ye vote pamba te selon ye malheur nyonso ya bana Funa e uti pona ba choix ya mabe oyo esalemaki mbala oyo esengeli bazala prudent ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona tant ezate pona mwana mboka Alain Bafé alobaki boye na micro ya Info Lingala qui ko annoncer bango officiellement que naza candidat na niveau national et naza candidat na niveau provincial awa na Kalamu. Yango zo mona ba jeune belé bana Kalamu bana yolo nyo surtout ba tondi awa baza ebele ba yayi kozwa message ya leadership ba yayi kozwa message ya bonne gouvernance ba yayi kozwa message oyo ko mema mboka na biso na développement et na yaki ko pesa bango message clé moko ya koyebisa bango ke tango campagne eza ko banda toza na opération moko opération zéro voix. Azalaki pe accompagné na meeting oyo na secrétaire national en charge ya jeunesse ya parti politique babengi LGD mwana mboka Fabrice Besana yepe atalisaki esengo na ye. Biso toza ko senga kaka eloko moko ngonga ekoki to sala makambu oyo ko permettre à ceux que mboka na biso ezongela monene nango grandeur nango. Discours ya Alain Bafé bana nyonso ya Funa bandimi yango pe balobi ke tant ya ko perdre ezalité. Nangamu na ye madame Francine Kaniki akendaki ko communier na base na ye ya quartier Mitendi Kimvula kuna na commune ya Mongafula. Christian Kangembeni, Nadine Asona. Engagé na objectif naye a signé pour la élection il y a le 20 décembre 2023 yenani Francine Kaniki Itiome Baki Selaka la guerrière au Azalibongo vice-présidente interfédération na charge ya élection na courant de démocrates rénovateurs céder na mokuse parti cher ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa pe azali sous candidate na députation nationale na circonscription électorale ya Lukunga et Yuapi asalaki mobange na descente weekend eleki kuna na ba quartier Mitendi Kimvula na commune ya Mongafula pona ko communier na babase na ye ya coin oyo na quelques jours ya lancement officiel ya campagne électorale botu na ngani ni Francine Kaniki Itiome azalaki bien réussi et pas babase na ye ya Mitendi na liloba semoko mama ayenzala esili na simala yango souhaitaki ye bienvenue pe basenet ya ndenge na ndenge e salema kinyoso wana kaka pona ko honorer ye ndeye moko la guerrière maman Francine Kaniki azwaki maloba pona ko solola na bango na oyo etali ba enjeux électoraux liboso nanu atalisaki bango rôle ya député kuna na parlement oyo ezali ya ko créer mibeko pe ko landela misala ya ndenge na ndenge pe asuki saki na koloba ye aza na regroupement code oyo autorité morale nango ezabongo camarade Jean-Lucien Boussa na sima mituna ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi a répondaki bango kitoko to base ya bureau awa na bango oyo bazana maison moko ya vide wana to ta base place wana mutu nyonso tu aza na problème akoleka na base ayebisi biso tokomiseli yo ezosenga oye ezabongo te ye mokope Francine Kaniki Itiome abakisaki boye nasali descente na ngai lelo pona ko rencontrer bazo ya ki Mitendi Kimvula
pour na ko pesa bango message na ngai oyo nazaki nango ya ko apporter bango pour na préparation ya campagne na ngai électorale Lukunga 2023. Déjà naza na yoki ba doléance na bango et na yoki pendenge baleli que bandeko nanga mususu ya ba candidat ya ba député ya Kalabayaki ba prometa bango ba salaki et l'autre côté. J'ai d'abord commencé par souligner que pour souligner Moussala est député. Na sali promesse 20, na sali peu promesse on a dit qu'on a réalisé parce que Moussala est député et ça cause la voix des sans voix que population est ali. Donc Gaï Moussala nangé cause la naie na toujours peine na bango koyoka badoléance na bango au quotidien et à partir de là qu'on rapporter en na assemblée pour na kokuka retrouver ba solution pour na bolamu na bango na ba commune na bango sika bazali toloba lisusu nini bana mitendi kimvula balobi ya bango yeyo Francine Kaniki Itiome la guerrière. Jean-Noël Mounioka oyo abengaka le bâton de Moïse, candidat à la députation nationale pour na Lukunga pe provincial pour na Kitambo à 5 ki maman vendeuse ya mapa ya quartier Koro kuna la commune ya Kitambo ba rapporter ya mfo lingala babetaki sulu susu tour pour na kota ndenge bato baza koye kolofele na siège ya fondation na ye Chris héritier Mapinde mi Christian Kangebeni. Jean-Noël Mounioka, le bâton de Moïse, Azali Bongo, candidat à la députation nationale pour le district ya Lukunga, pe provincial pour la commune ya Kitambo. Bosimba ke weekend eleki asangisa-ki etuluku ya bamama oyo batekaka mapa ya quartier Congo na commune ya Kitambo pour na kosolola na bango elongo pour na kotala-tala ndenge nini kotombola mombongo na bango. Mokote ya bosani ke bamama ebele na kati ya mabota bango nde bazali kolesa mabota kasi mombongo yango esengeli ekende liboso. Le bâton de Moïse alingi atombola yango kasi esengeli ezala pona intérêt ya communauté moko na moko nyonso na bana ya Kitambo baiba na ko bénéficier na geste oyo ye akosala pona kotombola mombongo ya bamama. Ezalaki cadre moko ya concertation ya kafu oyo abetaki masolo elongo na bamama pe ide na ye esepelisaki bango makasi ekosunga mabota ebele. Oteka voix na liputa, oteka voix na bassin, côté kangote. Ngana yé ko somba voité, ngana yé na organisation. Adresse na ngé bani. Bosimba ke ba reporter ya Info Lingala bakoma kitina siège ya fondation Jean-Noël Mounioka et pa wapi ba moni musala ya kafu ezali ko salema. Bosimba ke awa na siège ya fondation ezwami bongo na quartier Jamaïque na commune ya Kitambo bilenge pe batu ya ndenge na ndenge bazali ko yekola ofele bazali ko zwa formation ya langue lokola français pe anglais bazali ko sala alphabétisation bazali ko yekola informatique pe auto-école nyonso wana eza na lisungi ya Jean-Noël Mounioka oyo akani bongo kosunga bilenge po bazala utile na société. Yoka esengo oyo bayekoli batalisaki po na geste oyo le bâton de Moïse Jean-Noël Mounioka azali kosala. Normalement cours toujours gratuit cours anglais. Donc c'est simplement rien à cahier na yo bandiko donc au foot et le côté au PC le côté donc c'est simplement cahier na onde ils ont dans les bergers c'est un peu ça. Oui en tout cas vraiment bah remerciement ma casse c'est pas papa Zambia Sungaye donc abomba et puis mikole bien ça moi pour na abaxer sur moi comme ça là. Nazaka kana Jamaïque commune à Kitambo. Pas il y a une initiative malamu mingi parce que lobby ya Congo ils dépendent en abisso. Alors ceux qui le lobby formation ils ont fait ça c'est vraiment une très bonne chose. Alors nous encourager tout fait ça merci la moto et organiser ba initiative ya boye que Dieu le bénisse vraiment. Bosimba ke Jean-Noël Mounioka azali pe cadre ya parti politique babengi Alliance pour un Congo fort ACF na mokuse ya camarade John Banza boye pona district ya Lukunga pe pona commune ya Kitambo ba base nyonso balobi ba moni pezake Jean-Noël Mounioka azali le bâton de Moïse. Secrétaire général ya Autre Vision du Congo AVC na mokuse mwana mboka Maître Magloire Kasongo aza kolobela ba réalisation ya pouvoir pe vision na ye pour na développement ya funa aza bongo na micro ya Igor Tingi. Ba problème ya bana ya funa ebani mingi toyebi ke toza problème ya ba courant
tokobunda na niveau ya parlement na cadre ya mibeko po toyebana koimposer une discipline ke mwana nyonso ya Congo mwana nyonso ya funa ayebana kobénéficier na produit wana oyo ezali ya énergie ya électrique. Problème ya mai même na niveau ya parlement tokotelema ya solo na bacadre moko ya mibeko po tobunda po makambo ya bien esalema kote wana ke mwana nyonso ya funa azala na esika oyo akoki kokota na salle de bain na asokoli sans problème. Toyebi ke na Selembao oyo ba érosion ezali tokotala qu'est-ce qu'il faut faire na cadre ya politique oyo mwana mboka Félix azali kosala déjà ya kobongisa banzela tokokota tina bakati toyeba ko découvrir là où ezali sous mabe po toyeba kobongisa davantage. Tolingi réellement to accompagner le président de la République na mandat na ye oyo ya mibale ezali koya isengeli na ye ayebana kozala ba député oyo bazali prédisposé ya ko accompagner biso tozali parmi bazali prédisposé ya ko accompagner le président Félix na deuxième mandat na ye pour ayebana réellement ko appliquer politique na ye oyo ya malamu azali na yango na mboka Congo. Toyebi ke avec le président Fachi Congo ekokoma réellement mboka oyo ezala respectable et respecté. Oyo Congolais akozala moto oyo ya valeur ya makasi soki abimi na mboka bapaya bakomona ye lokola mutu ayeko kimate azala réfugié te. Ce Congolais accueilli bakomona ke no azali réellement moto oyo auti na mboka mo respectable et puis bakotia ye na place na ye po bayebi ke akokima mboka na ye te po akende kobatama akosa ke no kuna bazali koluka ngai pona makambo ya politique pona makambo ya droit de l'homme et ezala société makambo nto tona RSI là po toyebi ke mwana mboka Félix déjà azali ko tracer ba base pona respect ya mibeko ya mwana moko na moko na kati ya mboka Congo. Donc toza très convaincu ya tozo senga soutien na bino bandeko na biso po tozala réellement balobeli na bino na niveau ya assemblée tosala ke mboka Congo avec le concours ya mwana mboka Félix Tshisekedi leadership na ye pe na accompagnement na biso bana autre vision du Congo oyo ezali kosalema na mwana mboka maître Didier Boudimbu eke na malamu pe toyeba solo kolonga pe koimposer ke Congo ezwa réellement une autre vision. Merci. Mwana mboka Eric Mwamba de candidat na po na circonscription électorale ya Tchango aza ko sala makambo ndenge na ndenge akendeki ko lukela bana ya Kimbantseke solution na kambo etali transformateur. Mwana ya Tchango ya solo mabele na ye aza kolala pongite soki azui solution na problème na bangote. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, azalaki na base na ye ya Tchango, particulièrement ya Kimbantseke, po na kosola na bango communion na base na ye masolo ezakari. Bana ya Kimbantseke, particulièrement ya Ngayama, bapesaki ye badoléance na o etali transformateur na bango, basala kitango ya molai, baza kolala molili insécurité eza makasi eyokaki ye Eric Mwamba asalaki ba démarche pour bazwa transformateur esengo pour na population tozalaki na problème à transfo tozomona bakabine mususu basala ba une année 2 ans sans transfo mais biso une semaine Eric Mwamba koti makamwango ndeli biso vraiment to sepeli transfo e lelo to pela eloko asali awa ayepo akabola mbongo te ayende kosunga biso eloko tokokaki te kuluna kobota biloko to sepeli grâce à papa Eric a sa soit grâce Boyebake Eric Mwamba cadre ya AVC azali candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchango ba œuvre na ye ezali kotalisa bolingo na ye na base na ye za ba natif ya Kimbantseke ya Tchango to continue ko bundela Tchango tina suka à part ba donc to ko sala ebele yo yebi to tonga ba pont to sala ba centre de formation ebele alors to défendre pe population à côté surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté. Eric Mwamba toujours proche na population soki ba yoki likambo a hésitaka te l'homme de solution ayokaka kolela ya population na ye. Église Assemblée des vainqueurs de l'église paroisse à Lemba. Oui, pour moi, on a pasteur Pancras Koy, Baklotira qui m'a dimanche 12 novembre. Action évangélique na Bango na Kombo, saison héroïque. Fabrice Lundo Méritier Mapindem.
Assemblée des vainqueurs de l'église, paroisse Yalemba, Oyo et Kambamaka et pas ya pasteur, Pakans Nkoi, clôtira qui poste na bango mobimba ya action évangélique Oyo ezalaki dénommé saison héroïque et pas wapi tomonaki ba orateur ya ndenge na ndenge balekaki lokola yemoko hôte ya milulu pasteur Pankans Nkoi, apôtre JP Mbutamba, pasteur Jano Chumanga, pepo na mokolo ya suka ezalaki bongo tata na ya molimo numéro 1 ya communauté apôtre Bovin Lumbala oyo babengaka aigle de la foi yende apalolaki thème oyo saison héroïque boye ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous louange pe adoration ndenge kaka bozali komona ba différents orchestres balekaki pona kokumisa nzambe bongo na sima bana ya assemblée de vainqueurs de l'église bazwaki maloba pona kopesa discours ya boye bolamu epai ya tata na bango na molimo apôtre Bovin Lumbala bapesaki bouquet de fleurs pona kotalisa attachement na bango epai na ye bongo na sima bapesaki nzela pona kopalola thème oyo ya poso mobimba saison héroïque epai wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié bongo na suka ya masolo pasteur Pancrans Nkoi elongona apôtre Bovin Lumbala bazangaki te kotalisa esengo na bango par rapport ya makambo ndenge eleki tobandaki milulu oyo na ye longo tosukisi na ye longo yango esengeza makasi ebandeli ya 15 ya novembre tokozala na milulu munene na thème oyo tobengi saison héroïque olandi mate ya malamu ya papa mokambi ya lingomba kolandisana na likambo etali bilombe banani bazali bilombe yawo azali koloba ete ngonga ekoki po asala musala na bilombe bao bakotelema po ete sango malamu ya solo ya Yesu Kristo ekende na mokili mobimba biso nyonso tozali accompagnateur ya vision comme c'est lui le visionnaire et que le thème est venu à l'église, c'est lui qui doit le clôturer et c'est lui qui a commencé. Nakoyebisa bango basala musala pona mabota na bango pona mboka pona lingomba mutu na mutu a marqué parce que David tango akomaki na champ de bataille atalaki baoyo bazalaki mikolo epai na biyete atalaki taille ya Goliath te mais asaisiraki opportunité pour que opportunité ekomemela ye victoire oyo ekokotisa ye na saison héroïque na ye bosimba ke clôture ya milulu oyo ezalaki pe marqué na agape kolia pe komela ezalaki vraiment au rendez-vous bana ya assemblée de vainqueurs de l'église basepelaki makasi pona ba nyonso bazana besoin ya kosambela kuna assemblée de vainqueurs de l'église ezwami bongo na avenue Bakali numéro 11 quartier Masano na Lemba super référence Congo futur et pai wapi bobengami pona kokumisa nzambe Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici ebandi premier vol eselema kitoko na Gemena 50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en compétitivité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili.
elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya bachef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bas. Poto balonga pour la bana na bino protivap. D'une génération à une autre, choix ya poto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali poto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Vous savez que belé pour la colonne info lingala journal il y a peu pour la peu vous s'appelle qui nous merci l'équipe rédactionnelle et celle qui journal et le kanakito qu'on a banda kuna binongala bino to psani rendez-vous mko les aliko ya au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana Gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.